pasteur a fait en pleine prière na kati ya retraite na ngomba réaction non par rapport à la disparition. Bon, parce que Nalanda qui a ngopé, Azo Sambela Boy a Koufi. Bon, c'est aussi un vieux, on ne sait pas. Est-ce que Azaki n'était jeune? Moussa Nzambe, Kokoufa na lié à retraite. C'est un général qui meurt au front. D'abord, il a honneur par rapport à Oyo Tomona, pasteur Moussou, Tomona Batmoussou Minene, à Kokoufa na. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci na bino nyonso bozo dans la biso de partout. Merci na ba o basutena vraiment Moussaloyo. Merci na pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mukoya motema bivin, c'est de homme depuis Londres. Pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Pe na maman Mami Mbunga na papa Blaise Mbunga. Bonzambe na bonzambe. Lola ezofuta simana to yakoloba kenzama boto koye ce soit plus bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, naman sazo biso. Merci na bino nyonso bola na biso. Na émission le rien que la vérité to solani bien aimé. Ezali na sango ya mawa, liwa lisusu bien aimé dans le Seigneur. Et beti na kata église, yankolo bien aimé dans le Seigneur. Après liwa ya apôtre Mi Moulaya bien aimé Emmanuel, ya cité Bethel. Touti ko bungisa sous deux pasteurs ba outi sous ko kufa bien-aimé pour découvrir ba pasteur on ba kufi na nini bien-aimé et dans le Seigneur. Tous allez n'apôtre Basile, hein? Shalom l'homme de Dieu. Shalom de qualifié. Bonne santé. Nangolo nzambe yeso akeli biso mawasa. Kala lilo bana bande bazolando. Na pesi ba ndeko nyonso mbote nzambe alola a pambola biso. Alors yo pe na pesi mbote, c'est vrai ça fait longtemps. Alors santé tungisa biso mo métier. Je crois que quand même santé vie biso mo temps et belé donc janvier tungisi to yo comme pe na ba na juin ya moi santé c'est compliqué mais nzamba yo ki biso mawa et que ngolo nzambe sali ko na biso. OK, merci beaucoup apôtre Basile, merci Nandengo Oyesu to sepene to monio lisolo ya mawa triste nouvelle. Oh, il y a moko ya ba pasteur hein. A wutu okufa lisusu prophète, un jeune prophète, na comme il y a Gédéon. Comment il s'appelle? Oh, il y a Bandal. Jeune Bandal. Son nom m'échappe encore. OK. Oh, il y a wutu okufa. L'homme de Dieu par rapport à Sangoya Mawa, oh il y a moko ya prophète, a wutu okufa na Bandal, na comme il y a Jimmy Mbekala, si c'est Mbekala. Jimmy Venkala, OK. Circonstance ya liwana ezani ni l'homme de Dieu par comme on a jeune prophète à ban ministère si ka kufika mbala moko boye eze comme ça bande ko ebele hein. Bon, avant de répondre, hein, na olinga to rendre un hommage à ces pères, à ces grands hommes, à ces grands esprits, l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya oyo atika ki biso pe na talaki corps ezalaki rapatrié lobby. Je crois qu'il y a moins que le programme est modifié et que l'enterrement il peut intervenir les lots. En tout cas, nous avons présenté ma condoléances parce qu'on l'avait déjà fait à toute la communauté cité Bethel et particulièrement à la famille biologique, il y a apôtre et puis le pasteur Moïse Mbiye. Le Dieu de toute grâce a consolé Mité Mapé Apesa Kimia. Vous voyez bien qu'on perd le leader Yaboye et puis qu'on a la rana Trump on comprend qu'il y a des gens qui ont travaillé et qui sont en train de travailler et de reste mémoire à l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Namo cette fois-ci matin on est sangi c'est ba pasteur rebelle unité wana to moni presque ba pasteur tout bazo ya na église cité Bethel kolelana moko na bango Moïse Mbiye. Bon ezo de quoi vino moni eza po ilongola be kivoque mususu bat bazara nango ke bat bayoka na raté ba pasteur bayoka na raté ba pasteur ba solo la raté tout ça et puis c'est que j'ai béni le Seigneur to moni ba père wana. Je cite le général Sony Kafuta Rockman, je cite l'archibishop avec Ken Nzamwanambo, Tomoni, docteur Fumumba, Tomoni, pasteur Marcelo, Tomoni, docteur Louva et Kaola. On a vu tous ces grands-là que Dieu
utilise et a utilisé dans ce pays, se réunir autour de l'Iwa. Au Bible et l'Obi, là où il y a les vautours, là s'assembleront les aigles. Donc d'abord, ça doit nous servir de leçon, nous jeunes, pour dire qu'il faut travailler. Il faut travailler parce que Mukolo Mutwakufara, Neboyeba, importance, impact dans le niveau Mutuana Azalaki Nango. Je crois dans la vidéo, je crois que Lobby, il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Jantini Ngobila, lui aussi, il est allé s'incliner. Donc pour dire que l'apôtre Emmanuel Mbiye, c'était vraiment un apôtre. C'était vraiment un apôtre et qui a si réuni tout le monde. Personne ne se gêne. En tout cas, c'est parmi des rares personnes qui a mis tout le monde d'accord. Alors pour ce, nous bénissons le Seigneur. Et puis, toujours vraiment que l'unité wana tomoni na liwa ya apôtre etika la bongo et que les hommes de Dieu, les pères, va continuer kozala ini bongo. C'est une grande bénédiction pour l'église corps du Christ. Voilà. Merci beaucoup, papa. Il y a disparition. Oui. Il y a prophète qui a été au Koufa. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, au moni Ndeko Alvin, Ndeko Auto Koufa, Nayebiye, c'est un jeune frère dans la foi, Nayebiye. Et puis, je suis de cœur avec sa famille biologique et puis avec son église. En tout cas, paix à son âme. Et ça fait très mal que les jeunes, ils ont encore à donner dans l'église, ils ont encore Makambaro Pesa, Makambaro Loba, mais Bazo Tikabiso, ça fait vraiment très mal. Nous avons consolé la famille biologique, à consoler la famille spirituelle et puis nous tous les hommes de Dieu, nous avons appelé ça Kimia. Alors, le problème c'est quoi? Le problème, au moni, liwa ya mutu. Réalité liwa mutu, ils ont mis nzambe karana mutu azokufa nda yeba. Ou soit ceux qui na bazo boma inde batwana ba yeba. Mais des fois nzamba pesa batebele te chance wana ke allo ba pena ke ma bezo komelanga et je na place tête na place telle. Mais il y a aussi d'autres choses que toko fistiger lelo par rapport il y a ba gêne. Oh, tu peux ça conseil parce que tu as remarqué bah jeune ba okufa trop. Bah jeune tout le monde va général Sony, tout le monde va Koutino, tout le monde va évangéliste Kizamina, tous ces pères là. Bah c'est l'inzame mais ils sont là. Baza wana baza kimia ba sa musala mais toujours remarqué vitesse il y a ba jeune. Raison penza oh il y a notre jeune frère Jimmy Vinkala Koufeli, si je dois être sincère, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Liwaya mutu, nzambika na mutu akufinda yebaka. Mais on peut aussi couper sa conseil mo epa ba jeune ke bonzambe bakenda nango malembe. Bonzambe bakenda nango malembe. Mutu apambolaka ezanzambe. Mutu atombolaka ezanzambe. Mutu apesa renommé ezanzambe. Obi lelo ezani. Jeune prophète nyonso alingi ka lelo akoma pasteur Moïse Mbiye. Ka lelo akoma Marcelo. Ka lelo akoma Koutino. Ka lelo bakoma benge big prophète. Ka lelo il faut attendre na mituka cher. OK, Dieu ne travaille pas comme ça. Nzambe akenana mutu étape par étape. On remarque tant on nzamba laki Abraham qui a opé moine na accomplissement na moza période à 20 ans. Ils a période à 20 ans bien 25 ans. Oyo excusez, Abraham a qui tenu à la promesse. Mais tout le monde a dit, bah jeune est abongoté. Bah jeune, il y a l'élo. Bah a besoin. Akumaka grand prophète l'élo. Akumusakula l'élo. Akumusala l'élo. Il y a trop de réalités. Oyo ezoleka par rapport à l'église corps du Christ. Donc liwa ya mutu nzambe mutayebi malgré côté musuba kolo baboy côté musuba kolo baboy mais c'est Dieu qui sait et l'Européen on muta kotina sia mabele. Par rapport à ndongo zo ba ke par rapport à ba jeune prophète pasteur papa baza pressé trop na vie parlo numéro ba nini na ba jeune pressé ya nini au juste mais na ofongola biso. Oui, exact momoni Ndeko Alvin. Il faudrait dire quoi? Au moni pas si ceux qui m'ont salé attention, t'es pas si effacé dans le pas si exposé à Moutou. Bible et Zolo Babé. Bazoub sa job. Ne te livre pas au mal car la souffrance te dispose. Pas si est disposé à Moutou, à Salamabé. Et quand on n'a pas de nerfs solides, on peut céder facilement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, on a une jeune
qui c'est ça trop dans le milieu évangélique. Le côté ça trop dans le milieu évangélique. Yesu alobaini. Abaki, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il a dit ça? Parce que parce que ils ont dévié Batebele. Place où Moutaroua Kosate Akosi. Place où Moutaroua Zelanzamba Salela, du coup, à se retrouver dans ma boucle fétiche. Et bateau ba payer biloko wana makasi zanani, ce sont les enfants de Dieu les fidèles. Moi j'ai pris beaucoup. Dieu m'a dit il faut beaucoup prier pour mes enfants, il faut beaucoup prier pour mon peuple parce que des fois bango bat besoin empathie. Donc si on a lobby bongo par rapport à jeune et ça par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nase aba kisi, nase aba lokuta et biti ya magamwana suzanini pour azwa mon. Voilà. Donc, au numéro, vous avez confirmé que magie est continue dans cette église, papa? Oui, magie est continue dans cette église, et côté déjà là, mais les lots est comme pour atteindre niveau moko, ils ont au banque samakasi. Ils ont atteindre niveau moko les lots oyo. Des fois, sur Vandi, tu te poses des questions, mais tu as kende wapi na lire oyo. Tu as kende wapi na lire oyo ya ba jeune. Toujours kende wapi na maman nzambe oyo. Ça dit nyos toi les années, eza matuivi. Eza na bongara lelo. Il faut nga pena koma na ba partenaire makasi. Batindela nga ba mbongo, faut nga pena tambwa na mutuka. Il faut nga pena sala boy. Les biens matériels homme de Dieu c'est Dieu qui donne. Les biens matériels c'est Dieu qui en décide. Et ça la bate belé assemble la raté. Ayebi pe maman nzambe c'est un païen, mais il a beaucoup d'argent. Il n'est même pas un féticheur. À Simba Péticité. Il y en a aussi Nzamba Salakas, ils ont hérité là de leurs parents. Bah, héritage, moko à Kotangangata Simba Péticité. Il y en a aussi qui ont travaillé. Il y en a aussi qui ont étudié et à l'issue de leurs études, Nzamba Salikas a une salaire. Mais il faut dire que les biens matériels, c'est Dieu qui donne. Et que son temps est côté, on en a besoin au forcé. Nekwalvin, on a besoin de ça là. L'exercice est belé na TV. Pour mutu moko soit tabenganga, to pour mutu moko apambolanga. Dieu ne fait que dire seulement Dieu, quelqu'un peut être touché. Ah bien non, je suis convaincu par ces garçons, par ces messieurs, de faire quelque chose pour lui. Mais ce n'est pas comme ça avec les jeunes. Trop de fétiches, trop de ceci, trop de cela. Et conséquence dans nos années, conséquence dans nos allélo, toujours mon allélo. Donc, bazo kufa avant tana bango, bazo kufa. Oui, ndeko Alvin kasi omoni soki mabe koti trop. Eza liwande yakati. Et ba maladie nde yaka, eza ba accident, eza makambo yo omona ke tu te poses des questions parce que jeune azal encore ne lo repé sa na vie. Il a encore des choses à parler, il a encore des choses à donner, mais vie bandela ke komi koti ça. Omoni na ina lobelo mo merci Seigneur. Ndeko Alvin. Non, le mot par rapport à la spiritualité. Très bien. La spiritualité existe. Le monde spirituel existe. Preuve na ngweza na ba miracle, preuve na ngweza na makambo nyonso to mona na sia mabele, preuve na ngweza na kata Bible Moïse akabola mai. Mais il y a un problème ndeko on a une bêta CTA. Ce qui mutu ye moi décider à côté dans le monde spirituel, à côté dans nzamba bolingote. Yangi to souligner place au nzamba bolingo. So mutu a décidé ye moko. Ami côté dans le monde spirituel, à côté dans nzamba bolingote. Mais à côté dans l'esprit méchant, à côté dans ba être spirituel exigeant. Yango omona bazanga mawa yango omona ba esprit wana ils sont très exigeants que so mutu bando salela ye ndo omona ba kendati exigence ya roboma bato mona ba biso non to peso mbongo to peso mituka to rendre au célèbre mais moi on a liboso pesa biso. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Il y en a aussi au ba pesier boyete ba sengie boyete mais accompagner tanga comme na mbongo maman kufi papa kufi bana ba komo kufa. Et au moins l'esprit on a basé exigeant tina niveau que ba ko bando biso bon yo le quoi to pesi yo mbongo oza papa mais il faut comme ça mwana na ya mwasi ya liboso wana akoma mwasi na. Oui bien betelo lisolo moko. Ezali na famille mo papa na bote bana misato. Bano vivre na kati ya ndako. Mais nzoka nde papa na azaki na bana ne ya basi misato. Bano vivre na kati ya ndako nzoka nde papa wana a complicité na mwasi na ye azwaka bana ne ya basi wana misato.
Ce qui va ici, maman na bango, mais yo zota la papa osa la biso makamo neni. Maman je sa bango abi banda kunyo so bozo mona oyo ya na ba secret nango. Biso pe secret na biso ezali ndenge papa na bino azwaka bino, donc ce n'est pas un problème. Et sur l'andi biloko wana mona ni, ezaba exigence ya ba esprit wana. Ezaba exigence ya ba force wana, c'est-à-dire ce qui mutu ami kotisie mon monde spirituel. Akuta na nzamba bolingo te. Akuta na esprit wana. Bakuba ndo yiso babi bon oza mwana mobali to peso mbongo to peso mais il faut obandako kushena baninga na mibali. Il faut bandozwa baninga no mibali ndenge ozwa basi. Bakoye biso babi kende za boy o to peso mais il faut maman na yo akoma mwasi na. Ozomona siko. Ndo moni c'est là où il y a les problèmes. Parce que spiritualité ya malamu eza Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mukolo mutabongo la mutema a se rendra compte que nzamba sa lukaye bandakala et que bando sengaka yende aya. Donc voilà un peu on a koloba par rapport à ndenge makambo za kotambola lelo. Parce que papa l'homme de Dieu apôtre ndenge nini que yo pasteur yo prophète oko comme travailler na kis ozote akombo ya nzambo ozana kis o matabazama bangoma ozana kis. Je n'arrive pas à comprendre maintenant vous expliquer ngai. Kasi eza nini koluka ko apparaître te. Yango mona Yesu abini Yesu alobi plusieurs viendront sous mon nom. Abi ebele ba oya na kombo nanga mais je leur dirai je ne vous ai jamais connu ouvrier de l'iniquité. Moni Paul Azolo Babo et pas Timothée. Abi, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Paul a cité caractéristiques qui attendent de la fin. Et dans caractéristiques, Paul a cité Babi, les gens seront amis de l'argent. Le matérialisme et la société, il y a un poussé dans biloko wana. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous avons besoin à bon. Nous avons besoin à pas moment. Ce qui est vrai, nous avons bien-être. Mais il faudrait aller loko nzamba péché. Il faudrait aller loko oyuti na kata musala. Mais ce que makamwana et comme bon pourquoi parce que nous avons besoin à lelo et puis à na ba moyen facile. Et puis deuxième mezzanini, église est infiltrée dans ba faux. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Oh, monde des ténèbres injecté dans cette église. Et ben on est pas ça que oh quand il y a un pasteur, en réalité c'est un féticheur. En réalité c'est un chef coutumier. En réalité c'est un magicien. Et ben on a pas côté de l'église, bango pende ba memi ambiance dans cette église. Bango ne ba memi masanga, bango ne ba memi basi, bango ne ba ça que kombo isumasi a effinissam. Donc ce que je monde ba ça me la bongo. Il y a des réalités spirituelles. Oh, et ça que Satan a pénétré l'église na ba faux. Yango wana au monde que l'église est commis trop de féticheurs. Voilà un peu ce que je fais. Parce que papa, aux hommes montré comment au bagne ça koye pas na surtout bino ba jeune prophète et comment au bagne ça biso koye et pas na bino ko lukanet que lobi ko ko te pas na nzambe papa. Oui, Bible et zolo baboy. Ne méprisez pas les prophéties. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Côté ko bangisa, moto vraiment lukanzambe, il faut avoir prudent. Il faut que parce que esprit attend de la fin, monde des ténèbres et doit agir les lots. Et que il faut muto banga. De quoi il faut dire aux gens. Prophétie eza celle qualificative il y a déterminer que muto na za musalanzambe. Du fait que muta lobeli o makambo eza celle définition te que azaya solo parce que Satan a pas lobaka ba démon pe ba ko loba monde de ténèbres pe lobaka mais Bible lobini on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Mais ce qui est vrai, il y a des faux, il y a aussi des vrais qui servent Dieu avec sincérité. Mais nous avons aussi un problème. Le problème qui est là, c'est quoi? La Bible dit l'homme regarde à ce qui fera plaisir. Mais l'Éternel Dieu voit au cœur. Problème, toi, les amis. Les gens aussi qui nous suivent, bazolanda plus ou ezobeta miswana. Et koka atelemi avec Loana Moni,
papa na biso nzambe apambolaki, papa na biso nzambe afungolaki, apôtre na biso aza boye, apôtre na biso azongisi boye. Na kati ya biloko wana, il y a trop de choses qui frappent les yeux, mais ce qu'on l'a dit bien, au monde a nzambe azate. Vous voyez que le prophète Élie a découvert le prophète Élie a découvert que Dieu n'était ni dans l'eau, pardon, ni dans les tremblements, ni dans les feux, ni dans la tempête. Élie. Maintenant, moi, murmure, d'où est le jeune? Je crois que le lecteur de la Bible va comprendre ma camine dans le bien. Le prophète Élie a découvert que Nzambaza na katia moto te, na katia tremblement te, azape na katia ba mouvement makasi te, mais Nzambaza ki na katia murmure, d'où est le jeune. C'est-à-dire quoi? Makamwe belo bato mona ke Nzambaza. La plupart Nzambe azate na sima. La plupart olando mona ke na sima makamwa na Nzambaza te. Mais ce que bato pe ba olando makambo ebeta miswana. Moi ce biso ba mukengwa boya apôtre ye o te Nzambe. O se contenter na o Nzambe apesi yo. O mona ke les gens balinga bato abongo te. Nous prophétisons. Il y a des gens bengi yo boye na sangolo Nzambe Nzambe molimo mosanto bando détaillé vie na mobimba. Omoni motu mususu sa bengi yo boye obando soane Nzambe ando pese ba détail ya vie na ye abwaki téléphone. Otikali wana boye ozeli tam sur 20 minutes après rappeler yo. Papa tangolo ba makambo tano ki manifestation boye et sala ki boye. Mais Nzambe pesi biso ba misusu yo et loko wana te ya ko yaka na TV ko sala ba publicité ko talisa ke naza danger ou naza bueno. Si Dieu veut t'utiliser, yemo ko ayibinde ngo sa marketing na. Si Dieu veut te connecter aux gens, ayibinde ngo sala ke ko batbaya. Mais ko banga il faut ebang sa bat ndeko Alvin parce que ma beko titro. Ma beko titro surtout bato yo ba changeaka ba prophète le quoi bazo changer bilamba, c'est très dangereux. Oyo kuya na maboko magicien, oyo kuya na maboko occultiste, place ozo quand toke ba délivrance, zo ande ko kotsa vino na kati problème, voilà. Et là on peut ezo régner ba pasteur ba komo lekisa. Ba collègue na ba pasteur ba prophète na kisi. A bengi so boya côté anzo ande a tchelo mo wana pas tango boya aussi ce côté au sali crise au kufi. Donc ba pasteur ba komo lekisa ko sacrifier ba ninga na ba collègue na ba ba kisi. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Biloko ane commis très fréquent. Yango moni ngana te ana cher mutunyo sote. Il y a aussi lelo et comment nango so bandi na yo bon. Ozo se contenter na musala nzambe ne o sala ngome. O sapena en ville sous ma casité que mut x abenga ngana te ya to y te parce que tu es belo mo ba cher abato ozo mono e bombi mambo ibele. Bible ozo mona bato otamwa na Bible. Il y a à boire et à manger na sima mukanda ou ya Bible. Bate belo zo mona e aza prophète, aza apôtre, aza docteur. Mais son nzamba fungoli o misu o tale deux fois te. Ya moni lelo même côté ya tout serviteur avéré, tout serviteur averti azara soupena choté que babe ngana kete na cher boy x abe ngano. On se contente au yebi ndeko nomo wa pasteur oyebi que il est dans les bons hôtels et pas na ici. Kala to bande kwa au mona bon x abenga nga ikaka benga na te mais les associés pourquoi parce que oyebi te cher wana ezana ni na shima. Combien de personnes qui étaient na cher abadwa kufi? Combien de personnes qui étaient na cher abadwa zongi boy santé ezara sou bien te. Il y a trop de réalité. Yango moni batebele pe ba koma réticent. Ndé soza mosala nzambe tango ozo invitation oketea zo ata osambela. Zo une semaine osambela oyeba esiko zo ketea wana. Est-ce que nzamba zara kuna? Est-ce que zali kamute pour monde babilo musu eboma batezani? Ba bengio ba pêche invitation sans même consulter Dieu. Ésaïe chapitre 30, je crois verset 1 Bible zolobani. Elobi malheur au peuple qui prend des engagements sans me consulter. Mutu so ko bengo okoité ya église à munene mais prends le temps d'écouter Dieu. Zwa temps ko yoka nzambe ya ba église wana na okoité ya ezaneni. Oyebi ke ngana na début ya ministère. Ba benga ngana kété ya place moko tant na kété ya na église wana et église moi munene et cause na et quoi contenir plus de 1000 membres. Une grande église. Non peut ça va référence dans parce que bat ba oyeba facile. Ndekole na komi
bon nazaki touche na début à ministère avant matin na podium na bongo il faut ofukama mon pupitre bacha oreiller oyo ofukami so ofukami wana na komi wana na ina te ya boye na gina interprète na ngaba bisinga no papa avant mata fukama na liboso oreiller o sambela likolo papa na fukami bon na comprendre ki yangote na ke ko vanda na kiti mon frère na moni ba maman mon mibale bon ko bien bon ko ba zebola ba kanga ba plante ba tika ngo bongo sko bazo donc bazo ba ça ba mouvement bazo tout ka boye ba bandi ko sakola sko nde ba ça la boye wana ba suki na bongo zo tout ayo ozana cher abat sko zo ba te mais qu'est-ce qui se passe ici bandi ko lo ba oza boye oza mosala nzambe nzambandi mio des histoires comme ça na tei na silisi mais ne na sisi côté wana na zonga lisuste et tant na zongi na lali nzamba talisinga ba réalité belé j'ai compris que non et ça place au muta ça place il faut za muta bango pour yoter la place wana donc voilà makambo zolé kan église ça fait très mal mais nzamba yo kabisoma l'homme de Dieu disparition mususu ya misatu oyo ezali pasteur akina ko prier na retraite na ngoma kande tomata bazamba na l'intendance mangenge bokoye ulkelinga pasteur akufi en pleine prière na kati ya retraite na ngomba elo nyokolo ba réaction non par rapport à la disparition na bon moni de Calvin l'esprit a besoin d'un corps pour travailler. Okay. Je crois na début mission na bakelo mona bi raison penda liwa ya mutu nzambe na mutu akufine mutayebaka so eza poison so eza bakisi to so eza tanaye ekoki mais so tangi bible au mona ke nzambe bena alongola rapena mutu na mokili ka pa longoleka na mokilité pour so ezalaki bongo nde na ba Europe na ba États-Unis bat bakufa rapeka nde bat bakufa na Congo mais au monde qui s'appelle Nzambe Dieu ne travaille pas comme ça alors l'esprit a besoin d'un corps pour travailler au monde il faut battre au-delà il y a nzoto parce que nalanda qui a ngopé azo sambela boy akufi bon c'est aussi un vieux on ne sait pas est-ce que azaki n'était jeune est-ce qu'abandé ko lia bien parce qu'avec l'âge, il faut aussi contrôler sa santé. Avec l'âge, il faut savoir contrôler sa santé. Et ça, si ça a défaut de santé, il faut savoir contrôler sa santé, c'est très très important. Et là, on a bien pourquoi. Et mon inde batu bando lia kala nande to lia lelo ezande emote. Babilo comme sous to lia lelo ezo développer ba maladie mona kati na biso 5 mutayeba. Alors, tant que nous sommes là, il faut gérer santé. Il y a un moni prière que Dieu nous donne des partenaires. Que Dieu nous donne des gens oyo na musala to sala ba penser ne fils que na santé na. Parce que quand il n'y a pas de gens oyo na musala o sala ba penser na santé na ote, c'est très très compliqué. Oyebi musala nzambe okufa na lié à retraite. C'est un général qui meurt au front. D'abord, ils ont honneur par rapport à eux, tout le monde a pasteur Moussoussou, tout le monde a battu Moussou Minene, à qui Koufana, il y a des milliers de moraux, obscènes, il y a des milliers de moraux, ils ont payé sa peine à Melokoumouté. Mais quand un homme de Dieu meurt comme ça, il est à retraite, Kenzamba Yozwa, Molimo Moussali Naye, c'est déjà honneur, c'est une bénédiction. Mais il faut aussi dire aux gens que tout est bien réalité pendant l'iwana été, mais il faut qu'on soit soin et à santé. C'est-à-dire quoi? Dieu a fait sa vie sur bateau yo, na musala auto sala. Soin na ndeni nazo comprendre. Oui, soin dans le sens que il faut exemple en temps respecter dans nous batanaye. Repos. Oui, est-ce que le repos est très important dans la vie? Qu'on soit temps au paiement. Repos, kako repos, ba nerf pena nyonso et se détendre dans la carte. C'est très important. Mais on a des fois tant tomata bangomba na. Au banda prière au bandi be kaka au bandi pena au tali montre 0 heure. L'air au fungo la mise sous 7 heures. Ngala sina banda prière musu bandi prière pena 22 heures be papa au bundani nango l'air au bien men 5h30. Vous comprenez?
il faut, et ça bien, c'est la prière, mais il faudrait aussi qu'on ait repos, c'est très important. À part repos, on est allé, l'alimentation. Il faut bien manger. Papa, musala to sala giza musala yako ganga. Webi tant to ganga wana, médecin mo aipsanga bi pasteur. Mukolo ba ochona ba pareil. Omona nde bo ganga kana nde ba ner na mikomaka. Omona nde poumon na bino sala ba. Nefse na bi papa nzambe a ba télévision na sangolo na. Alors esenga nini? Esenga ke faut mutu mosala nzamba liaka bien. Or oyebi ba condition na Congo ndezala. Manger, c'est vrai biloko ya moins cher. Mais tant que moyen ils allaient à peine. Il y a au moins une sens dans le lobby que il faut nous amener pas sur la salle de manière à ce que tant aux autres aux en moto à Koloba papa ne fils que miliki ne fils que mati ne fils que transport na yo nyons toi les autres salles que mon sel nzambe azala na ba condition moya bien mais déjà un homme de Dieu qui meurt na lié à prière boye. Il faut dire merci. Je crois qu'il est parti comme Élie. Élie, Nzamba, Dieu na présence na tourbillon et salami, Dieu a pris son serviteur. Alors, na capé à pasteur, je crois que c'est honorant, mais il faudrait aussi les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, toye bapé makambouana et au salami sopé bien. Voilà. Donc, au coup, il a prié, il a bien, au coup, il a dit bonsoir cher, en plein matin, au coup, il a normal pour nous. Bon, et liwa muto CP la na liwa zatende quoi. Il faut vraiment qu'on épingle place wana. Dieu, la Bible dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Parce que d'abord ceux qui les lots muto accueilli, famille na baza touché, bande connaît baza touché, mais les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Nous sommes dépendre dans les circonstances. Toi là pasteur belé va kufa na chair. Et ils ont Kinshasa, ils ont même na cité, je crois les pasteurs Guinée Cham m'a noté les agis na cher, je crois bien en la kuna à moins que na sa bizé na makamusus mais ba constater que ça le Christ tout ça né et ya ko mema ebe. Alors je crois ils ont honneur pour un homme de Dieu ceux qui nzamba zué na place à cher mais il faudrait que liwane za liwa nzambe et bon son mutakufi na cher mais za nzambe te. Et ça ou soit poison. Et ça ou soit entretenir santé bien. Et ça ou soit aïe baïté n'enni ya ko s'encadrer. Moi que c'est là où maintenant ils a compliqué. Mais je ne sais pas si Moussali na lié à travail, na champ de bataille. Je crois que c'est honorant qu'on a cité bah oyo que Nzambe a joué bango baza en plein service. C'est une grande bénédiction. Même l'apôtre Emmanuel Mbi que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Papa wana tina suka vi na ye, il est resté égal à lui-même. Il n'y a pas principe na ye, na leadership na ye, il est parti comme ça. Donc au coup na chair, au coup na podium, et cause à la problème na sens que ce pesa liwa nzambete. Et cause appelle liwa ke ba empoisonner mutu wana. Et cause appelle liwa mo euti na maboko ya batu. Parce que tu vivre dans mon kilo pe mutu pa ko sala pe mabe. Alors c'est là où il y a un problème. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, apôtre Basile. Tu vois que la émission, émission, on met aussi ça. Émission, on message, on met les familles, pendant 5 à 8 minutes. Okay. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse infiniment. Ndeko Nengai Léona me parler sur les alliances. On a partagé, pensez moi sur les alliances du sang. Lelo na olingato lobela moi muké, c'est que le Seigneur m'a parlé tous ces derniers temps par rapport à la alliance des sang. Maintenant Sambela avant que tu banda prédication. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, j'ai béni ces moments. J'ai béni tous ceux qui auront l'occasion, l'opportunité de nous suivre à partir de cette émission. Moto nyonso oza na problème, abika moto nyonso oza malade, abika et tika maté ya oyo et apporter délivrance et restauration na vie à moko na moko na kombo estolobi. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ngolo nzambe vraiment ezala likolo na biso tika nzambe alola a pambola biso. Na olinga totanga verset biblique moko na mokanda ya Ézéchiel chapitre 16 verset 48. Ézéchiel
Ézéchiel chapitre 16, verset 48. Je vais lire un verset ici. Place aux apôtres Nangai. Ézéchiel 16, verset 48. Ézéchiel. Excusez. Oui, nous allons prendre les versets ici. Ézéchiel, oui. Ézéchiel chapitre 16, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Tobanda, Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 3, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu diras ainsi par l'Éternel, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Bien-aimé, toujours soit pensez moko. D'abord on appelle ici Nzambe merci. Tika Nzambe apambola bino nyonso o bozola nangai. Et puis on appelle ici bandeko nyonso yo bazaki na biso pour ne pas dire bazaki nanga quand j'étais souffrant. Oui, bien ça, soit peso mbongo te, mais du fait que c'est soucié na yo, Nzambe c'est un réconfort et ça la penda bien makasi. Alors Nzamba pambola libota na Nzambe partout. Oyo zwa kitan ko benga apôtre, o zwa kitan yako ça la geste et soutien, o zwa kitan ko encourager l'homme de Dieu partout place aux alliés. Ngolo Nzambe vraiment ezali ko na yo Nzambe apambola yo. Et ça na et l'okomoto partagé pendant quelques minutes sur les alliances des sangs. Bien aimé, alliance et amis, alliance et convention, alliance et pacte, alliance et ali boyo kanimoko o salami na kati ya batu. En vie ya likamomoko songolo, c'est ce qu'on appelle alliance. Et ko salama entre batu mibale, et ko salama entre batu misato, et ko salama. Mais na kati alliance wana, il y a des choses qui se disent. Nakati ya alliance, il y a des interdits. Nakati ya alliance, il y a des codes. Nakati ya alliance, il y a des mots de passe. Nakati ya alliance, il y a aussi des repères. Et Babylone, quand salaka, soit tu viens mutu ko pambama, soit tu viens mutu et ko yape. Et dans le monde spirituel, tu as une alliance. Tu as une biloko oyo, na ba famille musu ba simbate. Tu as une biloko oyo, na vie ba simbate. Tu as une biloko oyo, na kati ya pratique na kati ya organisation basimba te sur le plan spirituel. Alors l'alliance est belé. Tous en alliance coutumière, tous en alliance familiale, tous en alliance de mariage, tous en alliance belé et na kati ya alliance wana et en alliance monza batia to lo belanelo l'alliance des sangs. Mon frère ma sœur, alliance ya makila, eza alliance ils ont détruit ba vie à batebele. Eza alliance ils ont rongé ba vie à batebele. Eza alliance ils ont ça là que malgré déplacement, malgré ba frais ils ont dépensé pour na ba faire, ils senti que ils tourner placement. Alliance ya makila et ça là que malgré mariage, mais ils ont sentir, ils ont vivre quand le roi mutumo abalanante. Alliance de sang et ça là que battu belé a oza na santé bien te mazwe bateke makambo azomona eza réalité spirituelle evangé na makila. Alliance ya makila et ça là que même réalité spirituelle et banda na ba parents et kiti na bana et yeti na bakoko. Alliance ya makila yango nde ezo sala ke na kati ya libota moto moko te moye abimisa mutu. Parce que vous êtes liés par le sang. Naba alliance nyonso et logo leki impact ya makila zate. Bible zolo ba l'âme de la chair est dans le sang. Pourquoi alliance à makila et leki nyonso? Parce que c'est l'âme d'une personne. Yango mona même si la croix de Golgotha
Nzambe atangisaka makila na ye. Parce que la Bible dit l'âme de la chair, c'est le sang. L'âme de la chair, c'est le sang. Donc, parce que l'âme de la chair, c'est le sang, le quoi Yesu a soupé makila, c'est que âme mobima nzambe ne bima qui pour que nous ayons la vie. Alors, bien aimé, et l'on est dans le Bézaboué, je crois dans le trop. Le monde spirituel existe. Les réalités spirituelles existent. Oebi, oko boya likamu, mais baswa na ba fête. Baswa na makambo o monate. Monde à ténèbres, Satan a tiqué la mouta apparence à botolier réalité. Satan a tiqué la mouta apparence, a tiqué lui apparence, a tiqué lui apparence à homme marié, à femme mariée, a tiqué lui apparence qu'est au salaka, a tiqué lui apparence à moutambong, a tiqué lui apparence qu'est au botabana ya mayele. Mais à lui réalité makamwana à botolier. Satan a tiqué lui apparence à femme mariée. Mais à bénédiction, il y a mariage à Longoliang. Satan a dit que l'apparence à Moutamayele. Mais à bénédiction, il va dans la Kachamayele à Longoliang. Il y a un moment où on a tremballé dans le diplôme à l'université. Moussa les athées. Mbongo les athées. Et l'autre les athées. Mon frère et ma soeur, alliance à Makila, ils ont détruit la vie. La Bible est l'obini. À ta naissance, Nazo paraphrasé. La Bible dit à ta naissance. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ndekonde ba katara mwana mutolu. Pas comme indépendant. Pour sikoyo abandosa la vie na ye moko. Pas comme indépendant, pas comme na vie na ye. Pas bando respirer pe mané moko. Pas bando lia biloko ne moko. Sur les plans spirituels aussi, ba kataka pe alliance ya makila. Oeso e ko sala ke o se détacher na réalité na famille. Oui, qu'on sait que aussi détaché dans la réalité ou pas dans la famille. Oui, qu'on sait que aussi détaché dans la rangée wana. Ba longo lion na place wana. Ba longo lion esika wana. Dans la Bible lobby, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Il y a beaucoup de gens au Sambela. Beaucoup de gens au côté de l'église. Beaucoup de gens sont gênés. Mais singa mutolwa molimo bakata te alliance makila bakata te yango moni réalité wana ezolanda yo yango moni vie wana ezolanda yo yango moni o remarquer ti lelo ba phénomène ya femme de nuit ya mari de nuit o etungsa bat na famille et lando ti lelo o se poser ba question mais Seigneur na genaka mais Seigneur na priaka. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Yo kana Bible lobi à ta naissance au jour où tu naquis ton nombril n'a pas été coupé. Bate belé bazo sambela. Mais nombril spirituel, bakatate. Alliance ya makila, lewana makila bakatate. Yango mona muto azo sambela mais il est pervers. Yango mona azo sambela mais obika ba réalité spirituelle wana. Bien aimé, contact na biso nous allons prier. Et loko wana il faut bakatango bien aimé. Nde mwana bota mana singa. Ne mwana bota ma faut ba kata mutolu wana pas comme indépendant. Il faut ba kata pe loko wana. Ozo sala ke o comme lelo 40e fiancé. So botina mobali o lelo. Azaloko la 5e mois. O so botina ye papa wa ki azu mususu. Toko kata pe mouragie wana. Toko kata pe phénomène wana. Au mona so kiti na verset o ya Ézéchiel chapitre 16. Au banya partir verset 3. So kiti balobinin. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang et je t'ai dit vis dans ton sang. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre dans la makila ya famille. Ils vont vivre dans la réalité makila famille. Autant dans la makila ya famille, bien aimé, dans le monde semence il y a tradition, il y a beaucoup, il y a malédiction, il y a condamnation. Il y a remarqué, malgré bima ville à Kinshasa, aux en Mbujimai, aux en Lubumbashi, malgré bima ville à Kinshasa, malgré bima RDC, mais aux autres vivent le roi Moutana RDC. Pourquoi? Parce que tu es baigné dans ton sang. Makila ya papa wana, makila maman qui phénomène spirituel wana au katinante. La Bible dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles.
ndeko ezana nombril spirituel o bakataka yango nde sala ko moni mutu akomi ekela mwasika ya solo. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, t'as la vie no bien. On remarque que on tourne na kati ya makila. Et ça même phénomène. Yango nde o vivre zaki na Congo zaki ka yango. Au commune États-Unis zaka phénomène wana. Au commune Europe zaka yango. Au Kenya habité na Sud-Afrique zaka même phénomène. Au commune Maroc zaka phénomène wana. Aux zana Côte d'Ivoire, au bikaka même réalité ça doit mutu mongo. Tu vis dans ton sang. Des fois, Vando se poser la question, papa n'a pas bimi mboka. Mais pourquoi makambo ezotika ngate? Oui. Et otika te pour nombril bakati na nute. Soki mbakati na mutolo mwana te azo vivre ka vie à maman na ye. Ce peut ba détacher loko wana te na kati na yo. Ozana ka mwana famille. Yango wana o remarquer o yope o porter ka même couleur. Même situation. Nzambe asunga ndeko mo azolanda ngai. Nzambe asunga mama moko. Asunga papa moko na kati ya mateya oyo. Nzambe so a permettre ka makambo nzambe nga kangola yo. Ba alliance makila ezo détruire ba vie ya bato. Ba alliance makila de sala ke bato belé ba tourner bisika moko. Remarquez bien aimé, depuis au voyage, aux amuto ko za na vie wana te. So nous vandi au kangi misu penda bien au rosa na vie on a été. Mais qu'est-ce qui fait que oza la bongo? So landi bien au remarquer que les alliances à makila. Yangonde ezo ganga. Ezo loba quelque part que wanza mwana biso. Wana zaleki na biso. Biso muto bala raté. Biso muto abota raté. Biso muto sala vite. Bien-aimé, place aux alliés. Dieu veut te délivrer. Jésus-Christ veut te libérer de cette situation. Jésus-Christ est aligné à Kangola na kacha viwana. Et yango no kota contact nous allons prier pour toi. To kata nombril spirituel wana. To kata alliance wana. Ba alliance mususu ezali. Otam su yongo okende ko luka. Peut-être kota na ndako nganga. Nganga ibisa kwa bi il faut tout ça la incision. Tam su nganga te. Mais peut-être na lo pango bokole laki. Mutu mo bando ya bando kata bino banzolo kwa sali ba incision. Ba bimisa ba makila ba chana sani. Oye ba teta musu e bande la place wana. Mon frère et ma sœur, monde ténèbre tike la mutu apparence et botolier réalité. Ba tike lo lamba mais elamba pamba. Ba tike lo lamba ya ba kondi mais ba zubo kondi ba longoli yango. Ba tike lo elamba beauté mais ba zuli pamboli ya beauté ba longoli yango. Yango omona na mwasi kitoko. Mobali kitoko mais ta la vie place et kende ba ko tike lo pe apparence aussi ma mbongo mais ba ebi ke osana mwelo te. Remarquez vino bien ta la salaire au gagnaka mais ta la marambo au salaka écoute na te au mona soto komi na fin du mois on se retrouver na banyongo mais au gagner salaire moko eza 5 fois plus que salaire ya bato ebele eza 3 fois plus que salaire ya bato ebele mais so zui salaire wana place mbongo yo kende e oyeba na te eza ba alliance makila eza ba alliance makila ta musu ba na libota na bino muto sana mbongo eloko te. Je vais prier pour quelqu'un pour nzamba bimso na situation wana. Je vais prier pour quelqu'un pour nzamba longolo na kacha vie wana. Voilà le message que Dieu m'a donné. Vous voyez que les médias c'est le temps toujours paraphraser ma camp pour tous à moi rapide. Bien aimé alliance ya makila so ba kati yango te. Mutolwa molimo so ba longoli yango te vie tourne à place moko. Muta tourna na kati ya makila. Muta tourna na couleur à vie moko. Yango mona muta se déplacer, muta zo luka, muta zo investir. Mais vie zo tourner place moko. Pourquoi? Parce que zana makila mo e ganga quelque part. Et makila wana, il faut ba kate hémorragie wana. Il faut ba kate phénomène wana. Il faut ba lo ba ke ça suffit maintenant. Ndenge ange Nenzamba ebisaki ange abi cela suffit maintenant. Na ebité alliance ni na makile zo bloqué. Alliance ni na makile nga e bloqué ban. Oza parents ozola na makambo oyebi réalité famille na bino bien. Oko sambela pona bana. Oko sambela pona libota. Ke o ekomelinga ekomela bana ote. O ekomelinga papa. Vite mimengo boy boy et comme la banote
oye komelinga maman na bango ezwa bango te landa bien omona ke makambo eleka na vie na yo obando mona ngo dia na fils ou bien fille aînée na yo parce que bozo baigner dans le sang bozo baigner na kati ya makila moko oyo eza déjà maudit mais na ko présenter yo le sang de Jésus-Christ le sang de la nouvelle alliance dans la prière nzamba ko bimisa yo na kati ya alliance ya makila oyo ezo réclamer vie oyo ezo réclamer santé oyo ezo réclamer ba faire oyo ezo réclamer mbongo oyo ezo réclamer ba projet aux anango eza na bato mosusu basala alliance na bande koloba ba mosusu basala bino ba décision na kati ya ndako eza mpe na bato mosusu mpo na mobali moko bokata na makila ba maboko bokata to vivre ti liwa lelo makila wana yango ekoma ko réclamer bien aimé ba exemple eza ebele mais je crois que moko avec le peu que nous avons donné okoyeba ndenge se situer mais par la grâce de Dieu Dieu veut te libérer des alliances de sang. Nzamba linga kangolo na ba alliance à makila. Ozo sala ke oko uzana santé bien te. Et comme il lelo maladie, lobi maladie. Fiancé osoka ye akei mususu wana kuna ye. Remarquez vino bien. Nini osalité. Et loko nini osalité ndeko soki ba kati alliance à makila te. Soyez bakati nombril wana te spirituel. Via moute tourner à place moko. Yokande Bible lobby. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis vis dans ton sang. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes. Oh bah vivre na kacha makila famille. Oh bah bika na kacha oyo bazo vivre na makila famille. Ça dit bah obika ba réalité spirituelle la famille. Pourquoi? Parce que nombril ba katate asukwa na kata liloba nzambe te. Pas comme pena mutu asika. La Bible dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Bien aimé, tu dois avoir la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tu dois vivre cette vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et cette vie, Bible est bien la vie en abondance. Il faut vivre vie wana. Alors, zo rendez-vous na biso. Toza na kati ya ba prière, toza na kati ya ba jeûne, tozo sambela pour na ba alliance de sang. O evandi na kati ya makila. Bien aimé, ce qui alliance evandi na makila, wana place au kimate. Au kati ya Congo Brazzaville ezana yo. O na ke Côte d'Ivoire ezana yo. Na ke na France, na ke na Belgique, na ke na Allemagne, na ke partout ezana yo. Yango remarqué wana voyage. Mais au quand même réalité. Au quand peut-être sur voyager au ticket te pose dans la makila. Le quoi est dans la makila, il faut pas s'amener ba kata yango. Le quoi est dans la makila, il faut pas longola yango. Et c'est la prière et les orientations spirituelles. Ndeko bimiso na kata ba nyasa makila. Na komoko na suka mon frère ma sœur. Et na sœur moko, et na maman moko ozolandanga. Et na papa moko. Nzamba olinga bimiso na alliance makila. O ba sala na famille, o ba déclara, o ba loba. Nzamba linga kangolo abimisa vie na yo. Na azolinga na tiko na prière na osambela. Mais o soit contact na biso parce que tu ko afficher numéro est affiché wana. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour tes enfants. Nous allons prier pour ton travail. Peu importe makambo ozana monsieur, eza famille na biso. Kota contact na biso, nous allons prier. Et le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie. Nengina sambela pona ndeko. Na osenga na yo. Zwaka maboko na ocha na direction na ngai. Et puis milobela elo moko. Seigneur, na nzela prière mosali na yo. Et loko nyonso evanda na makila ozo détruire vie na ngekoya. Je vais prier pour toi. Seigneur de grâce, nazo bonde la pona moto nyonso o azolanda. Yesu Masia oza fondement, oza base ya délivrance. Tika alliance nyonso makila. O ezo kanga vie ya ma sœur, o ezo kanga vie ya mon frère. Pour azana na ba condition o azana ngowana. Ezala brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que par cette prière, Nzambe acha vie asika, acha santé asika, acha ba affaire asika. Na
kombo Yesu Masia bola mwanzambe protéger yo bola mwanzambe garder yo na kombo na esto bondeli petolobi amen. Que Dieu te bénisse infiniment. Numéro na biso ezali plus 243 89 69 16 721. Numéro ezali plus 243 89 69 16 721. Numéro na biso wana eza opérationnel. Benga biso na R nyonso wana besoin na biso toko yamba yo, et par la grâce de Dieu et par les dons du Saint-Esprit de Dieu, nous allons te donner des orientations spirituelles où ekosala ke nzambe abimisayo na kati ya ba alliance du sang. Nzambe